yele tokoki kotala lelo mutu nyonso akolinga bapesa ye badge alobaki ye aza opposition. Opposition ekomi lokola lokumu moko boye pona nini parce que mutu nyonso ayebi que na kati ya population majorité ya population baza ba opposant, c'est-à-dire opposant na système où ils a ko fonctionner té. Ezate que baza opposant na président Kabila ou bien opposant na Sami Badi Bangatou. Non, baza opposant na système où ils ko sala que passe na mboka na biso ezo ko continuer. Donc lelo mutu nyonso aza na posaka ramoko aloba ke ye aza opposant. Yango na tomoni bande komisusu baza ki na majorité lobi awa ba komi nini opposant parce que ba yeba ki nini élection elinge eya elinge sa e makala mingi té. Ngana okamwa te ke lobi boyo son excellence monsieur Mende a commis opposant parce qu'il faudra aller aux élections et que Awasoni et Zalakalisu soutiennent Mboka Nabiso. Mais na division ya ba poste wana c'est vrai déséquilibre ezali. Mais pour nakola kisabino bonne volonté nabiso ba concession oyo tondimi oyo tolobi OK ça va bolingi bozala ebele biso mike tondimi na biso tokozala muke mais na muke oyo tokozala wana tokozala ba responsabilité o eko permettre biso que tout ça là quand même musala o tozana yango ya kosala, c'est-à-dire tokoluka toyeba ndenge nini tokoyi kozwa na niveau ya finance, na niveau ya intérieur, na niveau ya affaires étrangères, ya budget etc. yango nde eko permettre biso tozala na makasi o eko permettre tokende ko organiser ba élection et puis to botsana te là où les Romains s'empoignèrent. C'est que tokozala na premier ministre o akozala o ya biso eloko ezoko bangisa bandeko mingi yango wana premier ministre wana azala mutu oyo akoboya compromission yango balobi bopesa biso bakombo misatu bopesa biso bakombo mitano bayebi ndenge nini bakotindelaka biso bainfiltre na bango pote oyo ya bango nde bango bapona ekosalema te tokoki kondima yango te akota na ndenge ni po ba o bazali ba ndeko. Je pense que Esengeli to sala appel à la responsabilité ya mutu na mutu. Tolobaka de façon simpliste eloko nini esila kate. Mais yo outi kozwa yango kaka olokoti kolokota yango kaka mikolo yo awa. Olokoti yango pendenge nini. Opesi mukongo na ba oyo bozalaki kobunda na bango. Pour na kokende kokota na isika oyo bakopesa yo soki si jipo eko permettre ko lakisa ke oza mutu biso etuma na biso Samia za mutu anzala te Vidie Chimanga Samia za mutu anzala te pour na yo ndeko Eliezer pour na yo na longoli wana na retirer liloba wana puisque olobi ke za pour na jip te oza na raison mais puisque za pour na bongo te azala pe na maturité politique na intelligence pe na responsabilité baninga basangani ndenge kaka ye alobaki ke tondimela ye parce que accord ya oyo esalemaki tondimela ye ye pe azala na grandeur d'âme na grandeur d'esprit ayeba que une grande majorité ezala ya ba oyo basinyaki pe epai na bango kuna na ba biso tosinyaki te tosangani toyokani pe et décision ezwami pona nini ya kotosa yango te. La démocratie c'est quoi? C'est la loi de la majorité. Les lots majorité et l'obinine. Et à la majorité présidentielle, et à la majorité de l'opposition. Et l'obinine.